Et vous, Congolais, unis dans l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Restons enfants, et l'élan dans la paix au peuple ardent. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, d'or béni, éclairant au soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous légons à notre prospérité pour toujours. L'hymne de la NTPC. NTPC, monde des artistes et comédiens. NTPC, vivez les artistes et comédiens. NTPC, vivez les artistes et comédiens. NTPC, solidarité, la dignité et l'honneur. Ok, merci. Artiste comédien, bazalaka toujours à la page. Bayeba un peu évolution makamundingi peso lekela na musala oye etalibiso. Toujours remercier mingi DG ya RTNC, Monsieur Freddy Moulumba. Nazo senga bino bo betle d'abord maboko s'il vous plaît. Pour que ayamba biso awa esika mususu te o bayebi sango ya RTNC banda kala bayebi ke oyo ndenge balobaka na lopoto eza esika moko mythique bartiste minene ya mboka na biso mpe ya mipaya baleka awa. Donc ndenge DG andimi tosala séminaire na biso awa, cela veut dire que azozwa biso na sérieux. Bobeteli susu maboko s'il vous plaît. Alors, démarche nabiso ezalaki pour que tokutana nding tukoloba wana, mais ezalaki pe lisusu pour que d'ailleurs kalate bokomona représentant moko ya groupe Salongo akozala awa pour apesa pe expérience ya groupe Salongo parce que na DG ya RTNC toyokanaki na représentant ya groupe Salongo pour que à partir de maintenant groupe Salongo à reprendre place na ye à liboso o azalaka nango po bisano to yebi sango ya groupe Salongo yangwana mikoleko ya groupe Salongo yesengeli à rajeunir batu na ye biso to pusani bambula donc ezala na batu akala na batu asika pona kokota na kati ya rythme ya makambo ndenge ezolekela et DG ayebisaki biso yango très bien. Aïbsaki on a représentant ya groupe Salongo sans doute tango koya akoloba na bino. Donc c'est vraiment extraordinaire. DG na ndenge andimi koyamba biso awa toyeba que tango tokozonga po ye azana maloba ya kozwa. Po tango pe tokozonga a remarqué de temps en temps bisika tolekaka na ba chaîne tolekaka amona ndenge balobaka amona impeka mwa fi doate na ye depuis que topesa ki mateya depuis to kutanaki kamwa changement ezo salema muke
souci na biso nyonso to ezali yango pour que to jouer vraiment rôle na biso ya conscientiseur ya population à travers ba spectacle pe ya malamu. Ngai je profite na misilisila kaka intervention na ngai nakanisi tokutanaka na bino mingi toyebisaka bino souci oyo tozalaka nango pour que tozala compétitif toyeba koprésente baspectacle oyo bato nyonso bakoki kolanda bazala ya awa mpe ya awa te ezala bana mike bazala esika moko na baboti batala baspectacle na biso ezala te ke soki elingi banda omonaka papa na mama balobi toke na biso libanda totikila bana wana baya kotala mpo biloko yango ezalaka ou bien alors balobi bakanga télévision mais nyonso wana ezosenga ke tozala biso moko mpe organiser toyeba idéal mpe pourquoi toye na mosala oyo mosala oyo eza te parce que tozangaki eloko ya kosala yango wana toye awa te tosali tokoti na kati ya mosala oyo mpo toyebi pourquoi soki okoti na mosala oyo okota ngulungulu te koyeba ke nga lokola na koti lokola toza na kati ya mboka na biso contribution na ngai mpo na kokoma vers le positif na kokotela yango na mosala oyo moto nyonso ozala mécanicien infirmier soki nani osala mosala na yo convenablement dans l'intérêt ya mboka na biso esengeli toyeba bango bisika nyonso tozali ke tozali lokola baambassadeur ya culture na biso oyo nyonso tokolakisa na télévision yango nde bato bakomona ke eza ya solo alors soki tolakisi ya mabe bakomona mpe ke biso toza na ntina moko te. C'est pourquoi l'association ndenge tozali nous faisons un effort tokutanaka pour que ndenge tolobaka pe tomitiana pe parfois nini tomilobana kape ke wana eza malamu te pona mboka na biso. Soki na baki na développer dans na bureau na ngai pona culture de place. Donc pour comprendre tokosala nyonso au RTLC ils sont au service des hommes de théâtre ou des hommes de culture. Les enfants qui doivent grandir doivent savoir que le Congo c'est un grand pays. Le Congo doit être au service de l'Afrique. Voilà un peu ma vision en tant que responsable de la RTLC. Tu vois, tout à l'heure, Alexandre de Robinson a dit qu'il y a une loi, qu'il y a les jardins côté pour. Tu vois, ce que maintenant, on a aidé la tête. Dans sa tête, il sait qu'on a un comédien. Donc, il connaît les techniques, il connaît le langage. C'est comme ça que je vais dire à côté. Donc, ce que vous avez entraîné mon corps, mais entraîné dans côté court, donc ça, il aussi dans côté court. Et qu'on change dans le comboté. Et qu'on tient à changer comboté. Faire à côté jardin, déjà à côté jardin. Et qu'on tient à changer mimoté. Tout ce qu'on peut dire, c'est entrée unique, mais côté jardin. Entrée unique, côté court. Voilà. Donc ça ne change pas de nom. Comment vous changez la moitié pour le geste parasitaire, ça c'est le travail, d'abord il y a comédien Yemokonan. C'est le travail individuel d'un comédien. Un comédien doit s'exercer dans l'acte tous les jours. Vous avez un texte, souvent, dans le texte classique, il y a des textes qu'on... Mais ce qu'on le bien, on a ça mon thème. Même temps, c'est qu'il y a eu, le bigara i, et on comprend que c'est l'erreur. Donc, les textes, ça se répète même à la maison, mais à haute voix. Alors, dans le geste parasitaire, ça c'est le metteur en scène aussi qui doit normalement veiller sur ça. Quelle est puissance alignée à un personnage Joanna? Trop de gestes tuent le personnage. Trop de gestes tuent le personnage. Donc il faut circoncire les gestes na yo ozo sala. Moi souvent quand je travaille, j'ai toujours utilisé le terme style romain. Regardez beaucoup plus ma film romain pour comprendre déjà l'acteur. Je vous demande de regarder plus les films romains pour comprendre. Il y a tout. Regardez encore les films américains. Pour comprendre que l'essence, même au niveau, il y a jeune à Bango. Il n'y a pas trop de mouvement. Donc le metteur en scène doit aussi cadrer les comédiens. Ça, c'est le rôle que le metteur en scène doit avoir. Mais il faut le metteur en scène à Zala.
na vision makasi. Ya te que bon na jouer rôle principal na groupe oyo ba yebinga na longwe na comme metteur en scène. C'est ça qui tue aussi. C'est ça qui tue aussi pour jouer un rôle moko ba yebi yo olongwe. Ma famille et après bango basala ki tamba basala ki nini avec ma famille de Salam. Moi je travaille avec Gou hein. Moi je travaille avec Gou. Mais quand je travaille avec lui, il va lanter. Basala Gad na Côte d'Ivoire. J'ai vécu longtemps aussi na Côte d'Ivoire. Donc vieux Kodalobi, il n'y a rien de grave là-bas. C'est le lieu par excellence où les comédiens aussi allaient faire la méditation avant à matin la scène. Souvent, comme un coulisse, public bakoti, comédien dans la coulisse, non. C'est que quand le public rentre dans une salle de théâtre, comédien bazali. C'est vraiment le silence des morts. C'est que chaque comédien na coulisse kazali azos ko revoir personnage naie, azo revoir scène naie. Aux autres spectacle naio. Mais il faut que le metteur en scène, il faut que monteur ça le décor, monteur ça la nini. Ah qui est déjà comme ça la repérage et à site. Ça c'est important. Souvent biso tout ça l'a noté. Mais je me rappelle biso tant ça tatoué maman en tout cas parfois ok na bango. On discutait même d'acteur. Donc, Sylvie, non, ah ouais, bien été. On tourne là, ok, d'accord. Texte, on répète et puis le note. Donc, moi je crois que côté Wana aussi, responsable et groupe, vous devez faire un effort. Il y a besoin de Nabino. Il faut toujours en avance pour repérer le site. Pour se voir le site un jour avant de tourner, c'est compliqué. Il faut avoir le temps d'aller justement faire le repérage à la site et ça vous permettra en tout cas bien. Merci. Vous demanderez en passant par notre association si on peut organiser parce que mais il nous faudrait quand même une formation surtout pour les cadreurs et les réalisateurs. Vous avez eu cette chance-là d'étudier au Saliabo. Moi j'ai cette chance-là de faire ça aux États-Unis et ailleurs. Mais les autres. Alors, c'est une formation on a, œuvre na biso, c'est ce qui nous manque. Tout ça, on a cadré na Congo. Ok, c'est une. Ce qui est sûr, le chef de plan doit être respecté. Ça, c'est correct. Mais c'est le réalisateur, parce que Moudoum Soaza n'a pas quoi lui bon. Néo un plan moyen qui est un gros plan. Expression moko malam ou paye azaka a besoin de gros plan. Mais peut-être plan on a gros plan ezalaté. Tu vois? Peut-être c'est bon. À l'époque comme lui de finesse, bien plan large, c'est tout et puis moyen, il voulait même pas mais zaro simba. Mais dynamisme et réalisateur, idée au lingi nini, tu vois? Mais quand même faut respecter échelle, il y a un plan pour et là on est à la bien. Mais le langage du réalisateur a l'ingapé ses années. Moussa Rose n'a pas sali plan séquence. C'est-à-dire caméra et caméra à Hollande Moutou. Donc, pièce ma caméra quantité. Moutou à côté na porte, na filmé ma colo, na matina Moutou, na ken na cuisine, na joué loco, na 4 caméras té. C'est un plan aussi. Mais où mais il y a des films comme ça, plan séquence, film à 3 minutes et je peux trophée dans le monde. Sans que caméra kata. Donc, ils ont choisi un réalisateur. Mais pour la formation de cadreur, bon, c'est vrai que moi, tant ils ont mon boulot, on a mis ça là, mais je suis prêt aussi à collaborer avec tout le monde. Voilà. Une remise symbolique. Il y a peut-être 10 personnes, il y a des diplômes. Comme ça, Bakoleka Awa, et Babengi, Aye, Apesimbote, et puis Aleki. Toyokani numéro 1, c'est qui? Numéro, bon, c'est un peu des autres. Wane Mamba. De quelle troupe on aimerait beaucoup des incroyables de Kwikwi. Bossala Sabrina. Oh, mais ah ouais, ah oui. Mais bah ta photo ça n'arrive pas tout le temps. Ouais. Bossala Sabrina. Bossala Sabrina, c'est quel groupe? Chichok, Loyenge de Kaya de Angalios. Bon, ben t'as rappelé ma boque. Oh, Kayeme Alain. Il faut qu'on ait ma photo. Kayeme Alain.
C'est quel groupe? Voilà, il y a un ancien du groupe Yumego maintenant avec le groupe Oasis. Il est vice-président. Voilà, vice-président, il a été vice. Voilà. Malou Joël, oui, de son nom de scène. Président du groupe Les Incroyables. Boutou Chibwabwa Fanny. Isala Mayele Mouzedje. Boutou Chibwabwa. Boutou Chibwabwa. Voilà. Boutou Isala Mayele Mouzedje. Ah, vous êtes Jeff. Boutou Chibwabwa. Boutou Chibwabwa. Fanny. Nzambala Abdul. Je peux. Ah, ok, c'est bon. Nzambala Abdul. Ngange Tildi. Lui, c'est l'une des rares troupes de musulmans qu'on a. Ngange Tildi. Président ya groupe moko ya Islam tozala na mon association. Ngange Tildi. Ngange Til. Winnie Nathalie. Du groupe Théâtre Prise de Massoum de Brendé. Type indépendant. Doueme Kama Pico, chef du groupe Peace Boy Fondation de Phénomènes de Sauvé. Diemwene Esther. Pico. Doueme. Groupe de Sobé. Phénomène de Sauvé, Peace Boy Fondation. Diemwene Esther. Yoari Kingombe Yolan, indépendant. Ok. Yohari. Mokechu Andi. Attends. Bonganda Esaya Freddy alias Mario Sobo, président du groupe La Mama. Votre groupe. Oui. Félicitations, le groupe est derrière. Ça, c'est Mbalou Sombo, le président du groupe. Enchanté. Mais tu as mis des trucs ici. Et dans Botete Gaylor. Voilà, président du groupe Yenga. Voilà. Zoli. Et Combo Ramsès, président du groupe Le Volcan à Lupunga. Mokoko Baketa Dersi. Le remplaçant de Mundoueri. Le remplaçant de Munderi. Beach Boy original. Voilà. Mundele, jeu de 6. Chite Evelyn. Mundele. Ok. Lovita. Ah, enchanté. Ok. Chite Evelyn. Groupe de l'amour de Duce Kapanga. Félicitations. Lovita, voilà. eza makambo nde eyaka me tosala yango mpona oyo ndenge bozomona tosala te mpo tokende komelaka masanga tokende kimosiki tokende kokritikaka bato soki nini e nazosukisa mpona koyebisa bino ke ntango ozokende na batelevizio boyeba makambo koloba soki likambo koloba ezali te tika koloba kombo ya moninga pambapamba soki batungi ndenge nini tusa boyeba nano masumo ndenge soki apwati ebrende yo nde motu evimbi tusa tokokotela lisusu bato te na batribunau okontrele biso kutu tozwi systeme ya kofunda nga mikolo oyo soki bakata na soki bateboni ozotraine. Mais je suis sûr que Moko,
il faut qu'il y ait quand même la macale. Malgré la zone bonne de la bonne. Pour ceux qui placent Batouazali, discipline les athées, qui fait des tariens, des choses comme ça, ce qu'on dit micro, un dernier, ils sont quand on a Myriam, tout ça. Ce n'est pas fou, au côté de au moins 2 mois. On a commis la situation de la kilomètre de Sika, donc, malgré 4 fois Bimi déjà, mais on se demande est-ce que mon Ningaï ok, ce qu'on s'attend, ok, place pour me mettre est-ce que ma table est bien faite, on se demander est-ce que oui, différence parce qu'un acteur a la vie privée qui monte, la vie qui comédien place à tout ça dans le là. Parce que c'est comme si tu pouvais quitter mon a son diplôme d'ailleurs à juste là mon commodité au quand ça là mon boy. Mais ce qu'on a dit que maintenant du comment tu peux gagner toi mal voilà ailleurs que on dit que mal normal mais ce que tu pouvais là n'est pas comme de la pente du cinéma. Donc il faut qu'on y ait la différence. Au moment où ça tout le corps normal, c'est dit que ça, ce qui t'a ou bien maman, ce qui t'a pas, maintenant, on a sur scène. Oui, ça c'est ça. Les autres sont les milieux dans le milieu de l'histoire. Comme l'inga comme mon ça inutilement. Donc on a gagné ce que vous avez. Pour que vous ayez fond partout, dernièrement, nous avons un problème mingi, heureusement, nous avons un pasteur pasteur appliqué à Kanda. Donc la mélange camine, nous avons un Wedou 0,85. Bon, on a un lobby qui va recommencer à faire. On va après noter dans Bango 0,68. La bandit 085 068 48 611. WhatsApp. 61. Et 61. 61. Ah, c'est là où la bandit 085. Les gens comme vous voyez au Bima, on a dit qu'on a trouvé 085 068 48 61. Ça va? WhatsApp, Bourouzi Moussoussou 081 51 39 121. Ça va? 081 51 39 121. Monsieur Ouedou. Alors maintenant, vous avez M. Dekin. Il y a M. Dekin 085 81 83 86 0 085 81 83 860. Ça va? 085 81 83 86 0. En tout cas, merci pour la télé. En tout cas, je regrette na belé ya ba artiste comédien basé belé na kata Congo. Bon, surtout le Congo na kocha na comme kocha na ba Lubumbashi. Plus na lobby na capitale. Tous a pris de 100 et quelques groupes. Mais na moni a 4 groupes papa mobe 5 groupes tous a 60 personnes les a mingi. Ko yeba musala oyo ba atelier lelo e fongoli biso mutu. Ba biloko mususu to yeba kate. Netinga 42 ans lelo ya musala. Biloko musu na yeko se retrouver en lelo. Très bien. Et ça très nécessaire qu'on y a koyeba, et ça te bango balaxi biso nde baleki biso na mbula. Et non batangeli yango. Alors biloko bien na joana ça biso bien. Et puis tout bango ba question, makamo ba lobby oui ezalaka, mais moyen ezate. Ya on a félicité déjà na biso ya RTNC, papa Freddy pour au mon ngai.
na félicité à lobby vérité à lobby après si biso honneur wana après si biso valeur atiki bureau na pendant 2 heures du temps pour na ko participer na biso ko kabola na biso eloko ya munene 100,000 elo na atelier o to le lo mayele ebele eloko na félicité lisusu NTPC ya président na biso Masumu ya la Kayala na ndenge abengisaki baninga na biso grand réalisateur lokola Dekine Nzazi et puis na monsieur Massa nango na Niwodu o ya participer na ba biloko ebele ba télé minene ya ba Côte d'Ivoire ba Ouagadougou ba wapi pona ko ya ko perception mayele wana de salinga bien moko na moni loko na perdre lelo journée lelo na perdre té na bakisi implice na musala na ngai donc félicitations na atelier en tout cas réussite totale. Merci président. Pour la présentation, bateau ba bioté pour nous se présenter na combo scénique na combo na homo pour bateau ba bioté ba maman muto azali bosolo ba ndolo ba ezali muto. Comme on a ezali bonganda Esaya Freddy et puis comme on a scène ezali maman Balesombo o ba benga maman Kikoso maman Balesombo o ya sepelisi asepelisa kabino asepelisi on irait na tikate asepelisa tout le temps les 42 ans et puis na profiter ko yebisa ba fanatique na ngake kalate na novembre 42 ans na ngai yeoza na showbiz et ozala kitoko mingi baya soutenir ça la bien. OK, merci toza awa na atelier utikoleka awa la présence na toza pe la président Kwikwi na ko poser ba question ameka ko répondre biso par rapport ya atelier na biso ndenge utikoleka président Kwikwi o ki ko répondre biso quand même na ni na biso ndenge utikoleka d'après yo o trouver en ndenge nini. D'après moi, de loin, malgré presque mais peut-être un détail dans des angles et biso. Comme si tu jouis là, on peut m'aber. Mais dès que tu jouis là, on peut clair. Donc pour moi, na na président Masumu et le chef à NTPC prochainement, comme ça, au moins, dans ce qui par semaine, je attends. Et t'es ici à par mois. Donc par mois tout ça là on a une fois ou 2 fois. Soit par mois une fois. Et ça l'a bien ma casse vraiment. Merci la Ransabo qui n'est président Otikoloba, Aza vraiment d'accord, CP na télé ndenge Otikolekana a récupérer pe oyaye ba parti o azaki na ba doute nango en tout cas na yebite ngape na sengo parce que président za na sengo do ba bi que ceux qui président za na sengo ba na pe fo ba za na sengo en tout cas merci président Kwikwi. Merci beaucoup maire c'est mec nyonso. OK merci. Bonjour na sepeli bon to nga to ba pour na journal lelo au juste te kutani a to moni ba artiste belé to ba ceux qui eza nini ko ensemble bino lelo ba artiste. Bon, merci pour la motuna. Ezaki a télé des renforcements. La capacité pour la biso baptiste comédien. Auto sangan na NTPC, même comme la présence Masumu. Il y a un RTNC. Na silo mangebi pour la namwa maté en tout cas auto en tout cas et ça les biso implice en tout cas tout le monde vraiment basé na réseau Robin Sabiso. Siko na mutu na muso baksa mais na moni aboye belé te artiste bazaki belé mais aboza muke et cause a dit à quoi ya on entend loba biso toza baptiste o basaka na NTPC à part NTPC ils appellent basoso mususu pour ezali mais o moni awa ezali bazaka NTPC ba mususu pe bazaka NTPC mais peut-être basu ba contre état bazui tango comme awa te mais o biso tozali to kamba na président Masumu o ezali NTPC ezali o ezo kanga Congo mubimba cause de l'association mais les caméras comme la yo de so l'équipe côté NTPC do et l'autre siko ya mukuse batu bakoko e bayo na kombo ni kombo scène na kombo na yo moko ngai batu nyo bayibinga bayibinga kombo ya Abdou Nzambala Mbongo wa vraiment kombo na nga Nzambala Mbongo tema la takaba Nzambala mingi on ba pesanga kombo Nzambala na dai président groupe Al Azan les groupe islamique autour les cas na salam et par excellence Moussa Mondo. Bonjour président. Bonjour. Président Tony Toyeba lisangisi oyo ezadi ya quoi Toyeba non. Les autres salles ici séminaire atelier renforcement et capacité pour les artistes comédiens boyebi que ANTPC to sala yango ndenge to lobaka eza pona kokunda ka bibembete soki pona nini kokutana ka obie kokutana pona kotia basongi songi te to sala yango pona kotala makambo esali
tali profession ya artiste comédien musala na ye social na ye yango na net siko lelo ezalaki po to partager l'expérience to bengisaki bato ya ba professeur ya ina même DG kutu ya RTNC na ndenge ye aza kolingela ke artiste comédie bapesaka message oyo etindaka bato basala toujours bolamu ba contribuer na développement ya mboka na biso. C'est pourquoi ndimaki ye moko azala na biso awa na kati ya studio apesi biso studio mama ngebi oyo ya lokumu donc apesi ANTPC lokumu makasi tozopesa merci mingi tozopesa merci na ba artiste comédien nyonso bayeba comprendre que koyekola eza na limite te ngando ko nazalia wa na yekoli pe mingi makambo na yoki yao musu na koke kobosana melelo ba rappelenga donc c'est tout c'est important ya ngona ANTPC to lobaka ezali eloko makasi eza te poto ke no sala sokuma kamunini sokuma kamunite tozana objectif na biso précis ezali pona musala na biso ya ba artiste comédien eza musique te eza te to kutana soki nini te na kanisi toyokani président toyingo yeba awa tukutu anakati ezaki nini s'est passé lelo donc c'est-à-dire lelo tosalaki na atelier moko de renforcement tosalaka na biso musalango mais lelo toye kobakisa lisusu toyeba oyo ezangaki biso vraiment kobakisa koyekola iza mabe te mingi oyo tozwi lelo même ngai nayebaki yango te mais ibakisi implicité mais déplice na musala na biso vraiment bato bayete epesinga souci mbala ya sima bazanga te talana nous tosali yango awa na kati ya studio mama ngebi bapesi biso espace oyo parce que bayebi ke makambo toye koyoka lelo izalaki makambo moko ya mutuya vraiment toyoki oyo esengeli toyoka donc mingi ya koloba ezali metan eza moke toza ana président Aleka Yembe président okoki koyebisa biso eloko nini oyo ozwi na kati ya atelier oyo tikoleka sikoyo. En tout cas merci pour la question. Na kati ya atelier oyo nazwi ba biloko ebele oyo ezangaki biso na cinéma. Chaque fois na lekaka na ba émission na nga na lobaka likambo oyo pona atelier il faut formation atelier ya ba acteur ezala. Alors eloko oyo malheureusement ezui ta mukuse. Normalement ndenge na suggérer qu'il faut ezwa 1 jour, 2 jours, 3 jours ya formation. Parce que ebele ba éviter que à côté le mandenge nini ako s'exprimer ndenge nini sur scène. Ebele bazana oyo nga na bengaka oyo héritage théâtre dessiné et tikalaka biso oye kaka ovandi babandi ko filmer ovandi babandi ko expliquer. Or le fait que tobimi libanda tozu décor à libanda comme cinéma et ça les sous théâtre été. Alors ce que je déplore na séminaire oya lelo les aba responsable oya minene ya ba troupe théâtrale o biso toyebi ba yete pona nini. Je suis sûr c'est peut-être par orgueil soit des gens qui bango ba yebi koleka. Non, biso nyonso toyaki toyebi nga na tanga cinéma na yebi yango bien. Mais pourquoi na yaki? Parce que chaque jour muto atangaka. Il y a un plus au tobakisaka na o tozanango. En tout cas pour na séminaire lelo na sepela ki makasi parce que ba ignorant bazala ki belé. Ignorant bazala ki belé. En tout cas il faut continuer à kaka. J'ai eu un plus, je peux dire même 10 plus sur ce que j'avais. En tout cas, je remercie l'organisateur et séminaire à Lelo, entre autres DG à RTNC et à Mbibiso. En tout cas, ça m'a fait du bien. Il faudrait former les acteurs pour que l'œuvre Nabiso et Tozo Salamusala Nabiso et Kendeliboso tokoma na niveau moko alikolo. Et non que Totikala na simana ndenge ya banzonzing wana ezoboma musala. Moi j'ai toujours condamné l'inzonzing. Ça détruit le travail. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de bon qu'on peut apprécier comme un cinéaste, comme Moutoua Cinéma. Voilà. Ok, merci Président Kayembe, merci beaucoup. Azui Parnaye, na séminaire Oyauti Kolanda. Tu regrettes parce que dans la président Belé Oba Monanité, ba ope ba monani ba retenir pe oya bango. En tout cas, merci beaucoup na CPL. Papa Kwedi, tu es bien que oza ancien, ya ba ancien na kati ya musala oyo. Na bana ebele ba sepeli pe komona na kati ya séminaire awa y compris nga moko pe na sepeli komona yo papa
nini ya malamu eleki na émission nini na kati ya séminaire oyo? Bon, Makamba Lobby, koyeba ko respecter théâtre, koyeba ko sala théâtre bien, ko ça l'essentiel, ko tia ba comédie pas moté, ko finga batute, c'est-à-dire que aux autres joueurs de bilamba bien, ils ont que jouer bilamba salté, aux joueurs bilamba avec ça tout ça. Il faut bon respecter ba biloko wana pour théâtre ça propre. Théâtre eza éducation. Théâtre ezali bato ya bien. Ils ont arrêté ba salté ça. Donc il faut koyeba ko respecter ngo pour théâtre la biso za kitoko ko itambola makasi. Ça va, merci papa na sepeli. C'était juste ça. Maman Betty, eloko nini ya spécial oyo retenir na kati ya séminaire oyo euti koleka awa? Bon, il y a les besoins de maman journaliste un peu sur Ambote Belé. Ngai Maman Betty, il y a groupe Muyombe Gauche. Vraiment, la séminaire vraiment maman n'a retenir Belé vraiment. Open na eba quitté. Na eko yeko lango score awa en tout cas na CPI pona nga na par nanga bande wa batikalaki mingi ya biso ya groupe Muyombe Gauche o ba yebaki séminaire ote ce qui bokoyeba prochainement ce qui est loko ya kitoko boyeye boluka ko zanga kangote faut bazala kazalaka tout le temps ça la bien ce qu'on est lelo Maman Betty a eu diplôme de mérite ce que yebisanga et c'est ngote. Souvenir à mon mene makasi on a tchana ndako na pesa pe bana nga botala à cause ya nini ya musala oyo ebele bazwa biso na valeur te ba mona soso sala théâtre ozam tout ya malonga te do innocence wana sko mutu obo mona ya malonga te lelo na sa diplôme de mérite à maboko c'est ngote maman na ngai. Eze c'est makasi pour la Maman Betty na oyo tiko retenir na kati ya séminaire na biso azui pe diplôme de mérite na ye non kaka ye mais eza na bato belo bazui en tout cas eze c'est makasi igesa disa na ebité to lobanini na ba président ba yete na ba comédien belé pe obayete mais ezaka ke sengo pona ba oyo bazalaki bazui oyo ezaki spécial pona bango ba o pe bazanga ki en tout cas soki ba olanda ngona ba YouTube oza mala makasi ekoza biso pe sengo makasi HD la Congolaise TV sans oublier ba bili boko epesa ba kataraté alors so tiembeli na motemo esala rapoyo zala wana zéro toza ana président Ramsès et Kombo Joseph oya groupe Les Volcans. Président Ramsès, et loko nini ya spécial oyo retenir na kati ya séminaire oyo tkoleka kala mingi tawo? Je crois bien nebe ke loko malamu ekozala kaka omoninga naza na tournage kutu lelo na préféré ki ba tianga après midi so na silisi séminaire bon na kene tournage alors nazu pene mutuya nazu ya mutuya toza na biloko mususu auto tournaka ndeto ba biso to la makamba ngombango hein na comprendre le look ba théâtre ba biloko sur l'excellent théâtre master biloko to l'excellent théâtre ma yoto atata musumu na kwa danser ma yoto to comprendre bien que nyoso ma yoto e mo botali pe loko muningo danser nzoka li yoto do to na musika to za cinéma to makambo kitoko selon de tolandi to pena makambo kitoko to sala ka mais ba niveau kaka ya ba réalisation ba photo quand on parle de photo c'est pas photo comme ça c'est-à-dire que lumière na biso ndenge ko zala ba décoration biloko bila en tout cas na zu pene ebele o ko sala ki lelo soki ba to batali pe loko nga ba ko sepela na bito continuer na biso ko sala ngo théâtre mais to meka pena no filmer na ba niveau auto monique to kokela penda to meka na ko tala pe soki ko simba po batongo pe e batala donc na moi na zu pene ya mutu e ba kisimo ebele tant on a salaka na ba chef nanga na groupe bino boyebi tant to discuter avant to bana na isaka bango ke ngai avona bandelo ko fona mona bana kunini oyo biso to ko jouer au président o sabiso batan bon monde qui vous comprendre que lelo bon na so ba po ozo ba point na so bana yo donc c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que ngana linga na mona no bana ku na bida ndako oyo ko simba na intel ndako oyo ko simba na intel ozo mona donc je crois bien na comprendre et makambo ebele o ifungolinga pena mémoire que groupe nanga pe comme parmi ba groupe moko oyo batu tout ça na TV apprécié pe yango. OK, merci président Ramsès na sepeli makasi na ndenge o répondre ngai salinga sengo makasi. Merci beaucoup maman. Toza awa na coach Agorama. Papa. Yopo utukuna na kati ya séminaire elongo mona biso. Mekano ko yebisa ngai na bato ba kolanda yo. Eloko nini ya spécial oyo retenir na kati ya séminaire otoleka. Ok, merci pour la parole. Vraiment, on a retenir ma belé mais na rôle bagnon so donc.
C'est un peu ça. Première chose, on a que jardin Pézalara, jardin vert. Donc je sais pas, on a découvert vraiment, ça a vraiment bien ma cache. Je suis un peu ça. En dehors de ça, un tableau de peinture aussi. Oui, je sais que ça existe, mais vraiment qu'au détail, en détail, vraiment, donc vraiment, ça me fait vraiment du bien. Dans le monde, on a allé artistique, donc c'est ça. Merci le grand coach Agorama à retenir Oyaye. À retenir Oyaye, bah quitter même ngam na liboso na bino ape na zu oyanga part. Tozaki to benga makana banzela na artiste, na nani, na metteur en scène, metteur msuna mitu zéro. Mais grâce à séminaire Oyo, Salibiso Tozala, un TPC, président Masumu de Brende Mbanza Yala Kayala. Ah, te Lukunga Balali, sans blague. Bango ki bolala ki o. Te Lukunga bazala la mkapoto moni bango baze belé. Lukunga bokela combien de brevets? Bokela combien de brevets? Ah, moni. 25 brevets. Yoka dega. Ngao na lo balali me balali te bazande ya kolamuka. OK, to sepeli makasi bambote belé na HD la Congolaise TV. Espérance et bongo. Maman sociale. Vraiment, on a sepeli makasi, on a tenu le prince Bambote Belé, sans oublier mon réalisateur Joseph Ekombo Mangoto. Igesadi salibanda sagesse. Balobi muta filmer Jésus. Muta tika ko filmer la défaut. Donc, gros bisous à toi, na sepeli makasi na bino nyo surtout. Ciao.